Pas biso. Et beaucoup de monde m'a mis sur Ebi, m'a binzambe. Finalement, yo salingaka pont, batbaleka ngai, ngana tikalaka. Na sanza basse ya makila. Dans le bango mettre. Na sanza basse ya makila na sala maladie. Bayebi sangai na un grand pasteur. Na église ya Singabi, moi je suis à mabe intercession monyo. Télé balobaka ke bolingo ezaka makasi. Nana ko tikité. A complicité. Na relation ba onda bandoki. Nazaki na ye na kimosi na mobali na oki motema na ngwe baluki. Ezaki na next ngana na lopango. Na sanzi makila. La relation ya yo vraiment na papa na bino. Ezaki ndengeni. Est-ce que ti papa na bino il est toujours vivant ou bien kufa déjà? Père kufa. Alors ti kufa ba relation ya yo na ye vraiment ti avant kufa ezaki ndeni. Boyokana ngana père na biso. Na oui na suka tangu na ye na kirenga mayamba. Na mayamba ba ndebise ba vérité. Abi bomi ba tebele. Et okomi na suka pobika esenga olo. Oh mama mama na lobe, mama lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, isika nyuso zali. Mutavai na kiti na mona misu te zolo te monoko te, na kiti ya papa biso. Moko tout monde m'a miso Ebi, m'a binzambe. Finalement yo salingaka pont, batbaleka ngai, ngana tikalaka. Na sanza basse ya makila. Dans le bango mettre. Na sanza basse ya makila na sala maladie. Bayebi sangai na un grand pasteur. Na église ya Singabi, moi je suis à mabe intercession monyo. Télé balobaka ke bolingo ezaka makasi. Nana ko tikité. A complicité. Na relation ba onda bandoki. Nazaki na ye na kimosi na mobali na oki motema na ngwe baluki. Ezaki na next ngana na lopango. Na sanzi makila. La relation ya yo vraiment na papa na bino. Ezaki ndengeni. Est-ce que ti papa na bino il est toujours vivant ou bien kufa déjà? Père kufa. Alors ti kufa ba relation ya yo na ye vraiment ti avant kufa ezaki ndeni. Boyokana ngana père na biso. Na oui na suka tangu na ye na kirenga mayamba. Na mayamba ba ndebise ba vérité. Abi bomi ba tebele. Et okomi na suka pobika esenga olo ba vérité. Oh nani ngana talibo na moni mutu te père na ngata talibo ya moni grand frère na ngakufa. Abi oh Roger atule su oh nani poto na grand frère na ngana papa mo me mama mo kote. Atali abi mama na ye kira ebisi abi ba okele na yo. Bato parce que donc père na so za ina ba bileme mo on na comprendre que et kira ebisi ngake bitumba na yo yana na ndaku na bino. C'est-à-dire à combattre na ba signe au monde ngo aya penda boyena ki bomota na bandeni ba mso eza peut-être au monde ke père na biso afanda kotanga ndaku ba mso baza obi ke maladie moko boye. Souci na ye oui, souci neza ki akotanga ndaku po na sanza basse ya makila. Na lo bango mettre. Na sanza basse ya makila na sala maladie. Normal. Bandende. Na kangaka nzala banda tongo ti 23h na liaité. Na nozela ami na nga mosi à l'époque to lia na ye. Ami ya ngompe nga mosi akufa na ya zaka be na misala mabe. Donc na église. Bayebi sangai na un grand pasteur. Na église ya Singabi, moi je suis à mabe intercession monyo. Télé balobaka ke bolingo ezaka makasi. Nana ko tikité. A complicité. Na relation ba onda bandoki. Nazaki na ye na kimosi na mobali na oki motema na ngwe baluki. Ezaki na next ngana lopango. Na sanzi makila. Na bitena ke ko fele sika bato bazali. Na koti na salon.
ma mère, ma wana petite ye sœur. atikali kuna Akimi. ozo santa ka makila Na sanza makila oba oponsa na loki boy. Bakamoli. Da yebi kaka na loba nzambo tikika. Isili. Na yego lamuka na Saint-Joseph. Na Saint-Joseph na lamuka nde nini? Naza na ba brancard. Naza na ba brancard, na moni mutu mwa fulinga awa na mutu. Mupepa ngo etamboli tso. Na bina okufa susu te, nzamba bikisinga. Asiminga na loboko, abendinga ina ba brancard. Na oki petit sœur na ngabinette aolela. Ndeta on a fongoli porte wana. Grand frère nanga awuti ko sala mikanda po bachanga na mort. Tilelo na donner plutôt na pesa makila. Tilelo taga makila ngo Yesu mutazongisa 100%. Nako ka kanga la c'était vertige. Donc azongisa ngo centuple. Sona so ba maladi na ngo na nzoto na ngandenge na viva kaboye. Gloria. Ya ba vérité, ya blagité. Ba docteur ba traitanga ba yebi. Naza na tension. Naza na sucre. Naza na cholestérol. Naza na makile belé na nzoto. siko na nyonso wana tant siko comme un hôpital tant on perd pas na bino à l'époque azaki non vivant tant on a senti makila ouais azaki en vie après tant on côté hôpital la mukino hôpital après ayaki azalaki wana ma famille lobaki nini yazo bela ngana obela dans le moment où bande ko bela il pas zaki malade donc on a ko détriment yo bika mudomboka kufa mboka bika ezaki bongo yo biki et nde na ba prière tant ba wala balandisanga ba prière ba binanga prière oyo psaume oyo nakanga ngona mutu Éternel prétoré, car je suis malheureux, indigent, mon car je suis pillé, mon Dieu, ton serviteur qui s'est confié à toi. Et pitié de moi, Seigneur, quand je crie à toi tous les jours. Régis l'homme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es peu d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel prétoré, à ma prière, soit attentif à pas de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse. T'as no kanga ba psomo na mutu do na za prida. Ata na zo nimba mena obeta ngo kaka. Tondo kayete. Père na nga websanga gabi o déranger nga. Au combien de déranger nga obi obibi na ndakulanga na visa et je mususu na ke kotala kire to so na kire bisinga bi modero on a père obela tika papa na kufa abisinga mes condoléances pour kire zaki na vision lelo na mona ba prophète ba aventurier dans l'année mission moko matuni telile sina papi mboma est-ce que prophète na Congo okotanga 10 bele boy otanga ta 5 bazate ti atanga ki Charles lesende kona ye ngama bana omona tota mwana na nzela zo laksanga bimona mona omo bina bingi papa mo bi papa yaka okena mwana wapi 10 heures ota papa batazani yimoko mais yebisi okena mwana wapi moi je modero mwana ba olela ye na njili na quartier 13 à Koufi ils ont une équipe moko bazo sambela kuna nzamba yoki mawa est-ce que on a penoza sirazaki pena sango mama na mutu ya prière ya ba jeté atikala ko latsanga prière moko te en dehors ya bible sango pa molima makasi ya bongo zo mona ko ba prophète ba yebi bien comment on a lo ba yebi ngo biazaki vicaire na Notre-Dame aye curé na Saint-Augustin abe Rigobert Ngamayama mama donc charismatique moko impossible azaki aminanga yemta formé na ba prière na bakisi na batambulu koki ba docteur Mbambi ba Roger Mopati donc il a bakisi penza donc spiritualité la kolisa ko makasta na ndo yebaka ke na bagarre oyo mutako bundelanga kaka e anzambe. Après coup de l'hôpital. Babim hôpital. Et sali ba une année période Peradae en 95 on a Peradae bando qui ont facilité bataki zo continuer kaka ba betanga masasi na libungu na tourner na Tito publicité ya poto
ngana tito tozo tourner na ville na ki flèche oh na ki benda na kufi siko bakola agence bamo lokwa neti na lembi na ba vanti na si bona yoka bien te na yoka bien te photo kata baboyi na continue na sala publicité wana na malade na continue ngo papa esili na si bango il faut botikanga na hôpital to bando ke na hôpital ngabi te botikanga na hôpital te to ke botikanga epa ya lumusu azali est-ce que ya lumusu pasteur non grand frère il y a quartier grand frère grand frère il y a quartier mais grand frère nangai c'est-à-dire tout inaye musika na ndako na bango kanga na ndako kota na ndako na bi na ndako na bango kanga na ndako kota bato musu na ndako kota te mais question des réponses c'est un modèle tant on to obéra hôpital te la seule endroit to ba que soit pas mon sala nzambe soit une église voilà parce que yo église c'est pas ya le musu c'est une temple oh c'est là pasteur merci question kitoko tant on a timbeli ke flèche oyo et ça spirituel koloba kena zaki na confiance à pasteur moko te ngama mazaki susu te ngama na poto kalki na biso bato za nzambe te nzamba ko tinda ndoki moko abundisa ndoki moko kaka po yo sauver tina ese bobo mimanga na hôpital to komi na hôpital eloko tina pe na bisa bango ke bo mimanga pa ya lumusu na ebite bokomi sko pa ya lumusu ya lumusu to mimanga na hôpital bokomi no pa na ye na to komi pa na ye ba nini ya consulter atuninga nini d'expliquer et puis na linga pa ne po nini kombongo ya agence wana on a sa publicité il fallait bima après na zena mbongo ko hôpital te na ngaki na ke pa na ye amemanga na hôpital na mbongo na ye to komi na hôpital munganga atalinga bi c'est pas possible voilà ba kotinga na échographie makamini na mona onini appendicite pasuka na libu et ça lit des années et bimisi tofina ebimisa bankusu na libu mwa mutu appendicite ngo dépôt banda ko kola ti okomaki na tikala koyoka ta ata passe mukie ata tuite appendicite ato beli mukie ki hôpital c'est l'examen parce que yo peut-être ko za appendicite babengi médecin ngai docteur Lepira très dynamique docteur Lepira ayi wana pas talinga habité il faut pas opérer il faut pas opérer habité to bazo sanga mai wana na sel ko ki bien habité na ki bien na zo na ndako na ngati okozonga te les kakana sal babengi docteur opérenga ayena tongo atalinga wana bozape kana ye lumusu si watu zakana ye docteur nga ya atalinga abisinga lobi moyena opéré aussi ko ezate sangwe panzani ke na kufi batu ba ye ebele na hôpital ya osakana te docteur ambina ko opéré na batu ebele boité possible to cha jour mususu aye ko ya sikoyo mukona nelandi na tongo bakotinga na salle d'opération qui dit ba moto ayebité achenga mbeli na yoki wana pe famille c'est famille na yebisa bango famille yebaki ba petite sœur na bazalaki pour papa sa kufaki maman sa kufaki ngamo mwa liboso de ba petite sœur na bazalaki toujours le sambo pour bango ba ta prière bango donc ba ta prière bina blagité ba bandi ba prière wana to ba chenga mbeli na yoki ba bominga nzoto mobimba na yoka anesthésie ça zo yebisa munganga oyo azo opérer na lobitika ye aza muta yebani so akufi na maboko na yo clientèle ko diminuer yo Nathalie na yebise ko tika ngate
abinanga na oti côté no ke no tina suka abimisinga michopo cheli kula libumu aokatanga na ciseau petite sœur na ngai ona ninga na sima akota na téléphone en filmé siko pendant que petite sœur a filmé na salle wana yokanga Gloria pardon baza wana pe baza donc ngana comprendre kaka mystère nyonso wana tango ezo sala ma misi michopo ba tieli kola libumu bandi ko kata moi petite sœur tango zo filmer bazo prier kaka docteur wana na prier docteur azo opérer nga ba petite sœur pe ba prier docteur azo anaki ko opérer nga anako intercéder kaka nzambe nga na yebi na ngai musala oyo mututinde ngai accident pe zalaka il y a des fois il faut on dima pe ba échec soki akokufa ezali wana yo soki ezala maboko bato pour faire bango contraire prière et docteur dans une tension ba cholestérol na ba biomédical wana tilelo na HG nazo landa bazo traiter nga ba cholestérol tension makila maman livre mutaliboso zo kingai ba soin wana na temps opération ndaki oui bato ba contribuer na baleki na nzela na nga kocha loboko na bango pour na santé na ngai spirituellement financièrement donc maman livre azaki wana azusinga ba traitement na ngalema